Marie Misamwaza elenge o nga na yembi na église na biso na réconciliation na masina sans fil. Bisi quand même ya bandi musala. Mais koliko koloba ke abota na mutu moko na limité o yemo azobenga pasteur fantôme. Pour nga na landa ki extra na zoloba pasteur fantôme. Eza moi pasi. Nga vraiment na yebi vie à ser na biso na babon. Na yebité. Donc na jamais na roya awa na banda témoigner marambo yebité. Je crois eza pe honnêteté. So mutazoemba banzembo et que azane frèreté azoemba na parce que Bible ezoloba que tout ce qui respire loue l'Éternel. Wana zo louer na yo parce que Bible ndem te lobi nyonso ezopema, c'est-à-dire na ba mpese so epemaka ekumisa nzambe. Na ba soso ezopema ekumisa nzambe. Mais différence eza entre soso na mutu parce que oyo nzamba cha na mutu achango na soso te. O nzamba dota mutu achango na ndekete, o nzamba dota mutu achango na pigeon te. Voilà, chaque chose a son temps et maintenant c'est le temps de l'émission Astar avec moi Betty Massengou sur Access Télévision tous les dimanches à partir de 11h et puis la rediffusion chaque mercredi à partir de 13h et la même émission aussi passe sur Libanga TV sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement et salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, salutations aussi à notre cordon Aristide Nzapala et à notre DG Monsieur Guélor. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national depuis Paris, champion Kayembe depuis Kenya, Machenda, Washington, salutations à vous, bon dimanche à vous. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous le frère Kams Kamanda, l'homme de à la seconde. Voilà, en tout cas, cette émission aussi va passer sur notre page magazine JTL, notre journal télévisé. Donc JTL, journal télévisé Libanga, qui passe tous les jours sur Access Télévision. En tout cas, merci beaucoup pour l'attention particulière, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs. Je vous salue et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission. Voilà, je suis déjà avec mon invité, frère Kams. Bonjour. Bonjour, ma sœur Betty Masengo. Bonjour à tout le monde qui nous suit de partout, à Kinshasa, Brazzaville, aux environs. Ceux qui auront l'occasion de nous suivre, je ne sais pas moi, en Europe, aux États-Unis, partout. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu de cette émission vous bénisse, que le Dieu de à la seconde soit avec vous. Et soyez branchés, comme l'a dit notre sœur. Abonnez-vous aussi massivement à Libanga TV. Vraiment, Libanga, vous connaissez déjà Libanga. Jésus a dit à Pierre, toi Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai une église. Dès que déjà la chaîne est Libanga, c'est-à-dire c'est l'image de l'église. Toi aussi qui nous suis, tu es parmi les Libanga. Et toi aussi, sois sur Libanga que Dieu va bâtir son église. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, je pense bien vraiment dans l'émission à béni avec l'homme de Dieu, le frère Kams Kamanda, l'homme de à la seconde. Donc, à la seconde, il y a un album, frère Kams est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En tout cas, consommer cette belle chanson sans modération parce que ça vraiment on a une belle chanson. Son akati où ils ont édifié peuple de Dieu. Mais frère Kamso, quand on a ma solo à la seconde, pourquoi changement de titre? Parce que très bien, je m'en souviens bien. Le jour où on a une émission na plateau, na Access Télévision, aux actes na titre, on a le bela, nazanelo kwanzambe, il faut nazwa kaka. Mais c'est que directement est commis à la seconde. Pourquoi? Faut comme déjà au 4e album on va découvrir na sala qui la transformation na sala qui les derniers jours na sala qui il faut nazwa na sala qui nazane loko ozoloba na mena à la seconde. Donc mes titres ils ont se succédé par rapport à la vision d'Nzambe azo inspiré biso koloba ce qui mutoyo azana eloko nzambe c'est-à-dire azo ki à la seconde. Et là, peut-être, quand ça, je parlais de matériel, pareil à téléphone et tout. Non, je parlais des talents. Donc, talent.
Ils ont la capacité, nous avons doté tout un chacun de nous. Nous avons raison. Non, moi, Dieu m'a rien donné. Non, 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 Dieu a donné à tout un chacun de nous quelque chose. Talent. C'est biblique. Et puis, il y a Betty directement qui nous répond. Mais pourquoi à la seconde? À la seconde, il y a un nouveau départ. À la seconde, il y a un nouveau départ. À la seconde, il y a implication dans la vie de Moutou. À la seconde, il y a façon de s'investir dans la vie de Moutou. Koloba, dans la Bible, moi, si je suis dans libota d'Abraham, dans Israël, Satan a ngumba mu Congo pendant 18 ans. La Bible dit, mon beko mon côté, kokaki enyolisa moi si akoma tout droit. Mais cette fois-là, je dis cette fois-là, c'est-à-dire quoi? La femme a déjà souffert pendant 18 ans. 18 ans, il y a souffrance. 18 ans, il y a combat. 18 ans, il y a Rosanga Mbonga Minerva, la foute et la classe. 18 ans, il y a la Ralibanda. 18 ans, souci. 18 ans, conquis. 18 ans, mon Ralibanda. 18 ans, Banda, ba démarche, ya Moussale, Simbarate. 18 ans, Banda, l'isola visé Simbarate. Mais cette fois-là, tant où Yesu a continué à vivre, la Bible dit à l'instant même, mon Congo est commis tout droit. Et cette femme commença à glorifier Dieu. C'est ça à la seconde. Parce qu'on ne peut pas parler de l'instant. Maintenant, là, on parle de à la seconde. Parce que seconde, ils ont parmi les éléments où ils ont déterminé temps, timing. Parce que temps, ils ont 18 ans. C'est-à-dire, temps, ils ont voilà, ils ont maintenant, à l'instant, à l'instant, à la seconde, ils ont ndengo zawana, quelle que soit maladie na yo, quel que soit ma problème, quel que soit ma ramouno se tungi sa vie na yo, quel que soit nyonso luka na vie na yo simbate, cette fois-là, meka lisusu loko la pierre, yeso ayebi se boaka lisusu monyama, cette fois boaka lisusu yango na zolo bana na vie na yo, cette fois-là ma rambozo tambola à la seconde. Ganga ndongo zo landanga loba à la seconde. Nous se sommes bon à la seconde, ma rambozo changer zo basculer à la seconde pour présence à yeso anakati. Amen. À la seconde. Donc à la seconde au bonga. À la seconde donc ils ont besoin maram tu zo mata zo musala zo bal zo bota à la seconde et za me bande ko bona so libanda mboka o sala ba dimanche zo mukande yakati. Donc ça kana rondima à travers message oyo frère comme ça zo pèse à la seconde Orozwa Mukanda. Donc bisope ba o pe tozana besoin ba voyage à la seconde tozo pe ka ba visa. Voilà, c'est bien vraiment. Je pense au titre a vraiment bien inspiré. Donc na Saint-Esprit, voilà. Frère Kamso, na kati à la seconde na moni chanson promotionnelle mot de Jésus Leka. Je me reviens bande ko na biso ata moi pour ça bongo déjà elengi nango pour que ba consommer ngo que au rappeler biso ngo sous son pleine émission comme ça. Dans la seconde, tout ça déjà 4 vidéos, tout ça là qui vidéo à liboso le sambo ndengomba. Wana za titre tout ça li ngai na ya Patrice na ya Matu. Tuzali balungi likolo na nyonso mkolo apesa biso mpifu likolo na nyonso tuzwa bokonzi ya kotambola likolo na nyoka. Pénancoto, tout âme forgée contre nous, Serrani, les sens fait, Boya tomata nangomba, Tokota nangambo ya monguna, Toboto la nyonso azua, Tokende kogu, Mbame lanko, Lo sambo, ya Patrice Koyoza, Lo sambo makasi ya ba Kristu. Lo sambo ya matua yembalamo tala bangu na batelemi bazali koluka kobunga na yo mbacheli ya mitambo yo shwa mashia ye pwete yo kwea kasi oyo ngai na yebi bako yanzela moko yawe bako putambango na banzela sambo pwete ngai nazali molongi. Voilà pourquoi featuring, il y a 3 personnes. Mbalamoko. On te dit featuring, il y a 2 personnes. Net fait comme si vous voyez, soit papa Patrice, ou soit Matou Samuel, papa Matou Samuel, oui. Mais yo sangi si bango mi balo sous na yo moro sous binomi ça toi à la fois. Pourquoi? Oui, puis moi na pesa nzambe merci déjà pour la collaboration là 3 personnes voilà. Obi que et pamboli peso continue ko pambola ba nzambe na ndenga osakanate. Oyebi ya beti quand nous tcholoba na mingi to sala ba collaboration à des personnes mais cette fois là
tout ça, il y a 3 personnes. Et puis 3 personnes, on a sangui ici les deux yaya. Bato ba pamboli biso na banzembo belé ba pamboli biso musana bango et pamboli biso ngapena lobaki to meka te me to sala. To zwana moto ya Patrice, to zwi moto ya Matu Samuel, to zwi moto comme ça mandato chapo et pambola ba nzambe. C'est vrai, nzembo wana za parmi nzembo yo, to zo pas mal de témoignages partout na poto parce que au moins le sambo ndengomba betaka le sambo ndengomba au moins nango na lati rouge et puis et là mususu eza particularité eza tenue na lati le roi ba soda romain déjà il a ça toi na guerre toi na bitumba donc faut zalaka molongi oyo azo bunda avec espoir azo bunda o ache Yesu na kati ya bitumba na so azo bunda ka bibundela yango zo mona lelo le sambo koma bisambelela banda d'autres fallait tout ça la promotion à Yesu tout ça sous promotion à Yesu tout le monde ça la promotion à Satan boye pou en désordre nzoka ne vrai bitumbeza d'abord bitumba liboso ezali corps âme esprit mais biso to bundisa comme na biso te corps ko to bundisa ngote mais to komaka obundisa ba démon boye na boye mais biso siko tala siko nde to lati lokola ba soda romain to mati pe na ngomba yango to zoloba lo sambo nde za ngomba eza lo sambo te po bato bele balobaka na ke mangengenge na ke luzizila na ke campus na ke boy wana eza bangomba daye bangombe bele za wana eza ba site ya basango mais lo sambo ndenge tozana yo boy tozana kata lupango na bisote so tozana attitude de prière yango ndengomba bato bele to mona bango ba mata bangomba azonga boy téléphone ba yibi amati ngomba yebo liso evimbi nini ba beti tokutana ba bandi c'est à dire wana eza ngomba ngombe za lo sambo te yango na nzembo tozoloba lo sambo nde za ngomba soko za na bureau za na ngomba oza na mutuko za na ngomba oza na chambre na oza na ngomba mais na lobi te ka bato bakenda ka ngomba te non bokende ese ngomba boke lo sambo gloire à Dieu mais so boke lo sambo te c'est-à-dire bo matinde na ngomba boke prière te. Voilà, en tout cas bien, merci beaucoup de Jean de Tolobara, very nice. Merci pour l'explication. Je crois que Bande Gobolo a su comprendre vraiment très bien inspiration oya à la seconde bisike outi vraiment pas Saint-Esprit et surtout nandenge vraiment fréquemment ça lobi lo sambonde ngomba po ebele ba kenda na ngomba kende lo sambote nangala roza na chambre nanga na mikangeli kara pendant 2 jours 3 jours na mati ngomba nanga mena kata chambre nanga. Voilà, c'est bien vraiment expliquer vraiment bananzambe je crois que ba comprendre bien ce que offre comme tozonga na awa namoni o changer pena style na rythme na accoutrement nga una okamwa mais na olingana nous question répondre na question peut-être au clip pour na bande ko na so awa na kin mais pour na bande ko na biso internet ba okota na site Fréquence ne bolanda nzembo wana très bien et ça pour na nini. Bon en fait moi ni chaque disque to ça nzamba zo inspiré biso au moins to sali sunzembo mso ele kamikolo nzambe ya bilembo to komitango ya bilembo là to lo banine manteau ba pesa rango après Jourdain so zu manteau avant Jourdain vraiment manteau no ko ça elangote ezala kilo pona yo to changer accoutrement to changer message to zo changer ba style la musique to zo kende kaka po et permettre ba nzambe bazala béni. Il y a un monde toujours kendara bongo. Donc ça n'a jamais n'était ça qui album l'antiquité, les technologies ont évolué et puis bah chaîne abisopé ils ont demandé surtout ça la qualité demandée na kilelo. Et ça que tout ça la ramundenge zalara kala c'est vrai on doit tout changer mais azan Zambé il y a kolandra ba modèle té kolandra ba coutrement té kolandra ba style té mais toutefois toujours ça la vie ndenge makambo zo changer ndenge makambo zo tambola ndenge peut continuer comme ça là. C'est bien. Voilà, je me reviens, peuple des dieux, bien-aimés dans le Seigneur, de partout. Là, je vous laisse le temps de suivre le clip de la chanson Lo Sambo Ndengomba. Donc, un titre tiré de l'album à la seconde de notre frère Kams Kamanda. Voilà, let's go now, play. Welcome back. Voilà, nous sommes de retour. Un bon retour déjà. Merci beaucoup. Là, c'était pour faire plaisir à la joie de Pichuna Moté, mais papa et Melibala Bossembo à Paris. Et donc, maman Kati Bakissa, ma maman chérie, coucou à vous. Hein. Staïd Benecha, Bendicap, en tout cas, il y a dans nos photos. Je vous aime beaucoup. Hein, voilà. Et bisous aussi à ma fille chérie, Joyce Daveline Moubama. Merci beaucoup déjà à tout le monde. Je sais très bien, vous êtes très nombreux en ce moment pour suivre cette émission. Voilà, je reçois pour vous le frère
Kamso Kamonda, l'homme de à la seconde, voilà. Frère Kamso Toto dans clip wana. Mais eza un moment makambo ebele tambolaka sur bino bao bozoyembe la nzambe, ba lobi eza na misusu bozoyemba bino banzembo nzambe oui, ozano artiste musicien ozoyemba no ka nzembo nzambe mais yo moko en réalité oza frère te. Mais oyembela ka no ka nzambe. Eza ba mususu pe ayembela ka na nzambe te mais aza frère en Christ. Quelle différence y a-t-il entre muto azoyembela nzambe aza frère en Christ na o ayembela ka nzambe te mais aza na frère te? Ah, ya Betty Masengo. C'est important. Oui. Déjà, au moni musique, ndebiso kalatwandoemba. Musique utana lole papa. La musique ndo mona rangwana eza orchestration mobimba. Eza parmi l'organisation où ezala ki na lola et banda ko accompagner même ma prophétie, on doit accompagner déjà louange à partir déjà à lola ndenge nzamba salaki. Et puis tant nzamba sali musique bato banda bazaki ba chef d'orchestration bazalaki ba créature invisible. Bazaki ba créature invisible. Là je parle de Satan, wana zaki non Satan te azaki ange. Mais tant à désobéir nzamba yobwa kaina se. Tant nzamba yobwa kaina se ayaki ye mokote ayaki na ba légion na ye ayena batu na ye nyonso na ba ange na ye. Nzamba bwaka bango la Bible dit bazaki un tiers. Nzamba bwaki bango na se. La raison pour laquelle nous salons tout ça là et outina lola. Pour yo ozala pena mutozo sale la nzambe faut appeler mutozo en contact na lola. Soz en contact na lola teza mawatro. Yango zo mona lelo babi eza tellement belé. Pour na koyebisa yo que so mutozo emba nzembo et que azane frère te. Azemba na parce que Bible ezoloba que tout ce qui respire loue l'Éternel. Wana zo loué na yo parce que Bible ndem te lobi nyonso ezo pema, c'est-à-dire na ba mpese so epema ka ekumisa nzambe. Na ba soso so ezo pema ekumisa nzambe. Mais différence eza entre soso na mutu parce que oyo nzamba tcha na mutu achango na soso te, o nzamba dota mutu achango na ndekete, o nzamba dota mutu achango na pigeon te. C'est ça l'avantage. Donc oyo nde so zo sala nzambe parce que musalo to sala eza sacré. So consacré à wana mbala moko masan joli ezo matana lola. Monte ke ezo fingisa kombo nzambe surtout pour na bino bota mona obanga nzambe omona oyoka o frère moko boya sala ki sex tap. O frère moko boye bakanga ki e côté boya sala loko boye. Vous voyez pas que ezo honorer binote ba obozo yembela nzambe dans le vrai? Oui, parmi les faux il y a toujours des vrais. Eza monde ezo tambola ndengwana. Bit même il y a Satan banda ba bwaka ye na sia koma jaloux yango akoma ko bondisa biso akoma ko tungisa biso marambo no so mona ya beti c'est parce que Satan azoko sa biso fala même la biso to yebi déjà que to il faut miyeba oyoza so miyebi ozate Satan ya ko sa yo Satan azoebisa à Ève abiso ko lembo mbuma oyo okoma lokola nzambe mais non Bible déjà c'est le bas qui nzambe tango zo kela mutu parce que nyonso à part mutu nde nzamba kela biloko nyonso wana nzamba restaura kiango Satan ya zo ebisa Ève abi so bolembuma oyo bokoma lokola banzambe eza déjà mensonge parce que déjà nzamba lobaki faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que ça déjà banzambe. Donc moni Satan yé azoye biso elo mona lito iso salibo comme alo banzambe. Do azo bakise loko te azo koso kaka. Yango zo mona mamunyo swana eza kaka jalousie à Satan. Eza haine à Satan, eza ko bundisa au Satan kitana se et pesa colère parce que nzambe pesa biso autorité to konza likola nyonso. Satan se pelate yango mona koma ko bundisa biso. Alors faut to miyeba otoza, tozala toujours prêt, to garder espoir. Soyons positifs. Voilà. En tout cas, on se peut toujours frère comme c'est pas comme pasteur hein. Notamment la frère Moïse Mbi et comme le pasteur Moïse Mbi et frère Mike Alamba comme pasteur Mike Alamba, frère Deningo comme le prophète hein, pasteur hein, pasteur Deningo ndé na parce que na sa émission on a papa Denis na pesi ombote Deningo de Bisikazali. Trois trophées autour de 60 ans, joyeux anniversaire Yaya. Et puis 46 ans il y a ministère Naye. Et puis 26 ans il y a Libala. Il y a Libala. 2-3 trophées qui on a un podium. Donc c'était très bien Yaya, que Dieu vous bénisse. Voilà.
À la seconde, hein? Comment à la seconde, on sera bon. Non, déjà, biso toza balé vite, malgré balé vite, bazaki bateau, bazaki na libota ya sacerdoce, on a toujours na libota rond et tout. Mais toza pe parmi ba sacrificateur na libota sacrificateur, ndé na utolo ba na libota ba sacrificateur. Léa zolo ba cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Tant azobota oui, c'est nous. Toza na pona zo peuple de Dieu comme mabango pe mena trône. Na Israël, les aki na 3 sortes d'offrandes. Bato azaki na mbongo belé ba ndope sa batoro. Bato azaki na mbongo moké ba pesa ba belé. Ba classe moyenne les pigeons. C'est-à-dire ndé toza boso nzamba tchebiso poto cha offrande na biso a toro toté ya mikolonyoso mais toté ya déjà cause la prédicateur et ça cause la bergeté. C'est ça mais boté déjà à travers l'Oyembo. Ce que bolins boté a système à chair. Boté mika na chair au besoin micro zoté à peuple de Dieu. Peut-être bisika papa nanga molimo akoma kitenga pe na kokoma na bongo lispe mutu mutema et la cité que lelo ya beti au moins ça côté até moi ça côté até yondo za boso bimi na balabala oteyi mutu bongo limotema nkolo boya c'est-à-dire déjà bit objectif au biso toza ba Christ Bible ezolo ba aller partout et puis quelque part so zoni côté musu Bible ezolo ba venez à moi vous tous. Je vais vous donner du repos. Voilà. Merci frère Kams. Oh, le but vraiment très bien. Donc, bisognon sont vraiment tous les disciples ya Nzambe. Donc voilà, c'est bien. Mais ils ont le comment bande ko Hollanda biso to linga to na frère Kams ça peut se point de vue sans polémique. Donc voilà. Na réseaux sociaux na network tozo kakuma kamezo bima o mama Marie Missa mwazara na mwana moko abota na pasteur moko boye na commune kara awo to yebi na limité mais to botanga kombo voilà to landa ngona ba réseaux sociaux je pense pour kota ka network ozo yoka yango des otambola mutabimi sango peka mosali na Nzambe oyo to yebi biso nyonso pas à célèbre prophète Denis Lessi. Je sais pas est-ce que on a un mot par rapport à ça yo poser informer na news wana. Bon, news, c'est ça, news, hein? News, vous savez, aujourd'hui, commis ça est là, Internet m'a bé. Internet, ça est là, on bien té. Internet, c'est bien pour na backlist tout est. Internet, ça là, on pour na terroriste. Mais les lots quand même, mais comme ils sont abisso, to panza sangomala, on est ici ko batbayo kabiso ba pambrami, batumsu ba kangolami, batumsu ba zuipe ma pambolé ndenge c'est grâce à Internet. Place biso to koko maté Internet et même abiso mais ngako ya ko témoigner likamba muto na yebité. Marie Missa mwaza elenge o nga na yembi na une église na biso na réconciliation na masina sans fil. Bisi quand même ya bandi musala. Donc ceux qui ba film ngo ezarasu na yebité ngata on a préparé album nanga La Transformation na zoemba La Transformation na podium ser Missa munasima azo sala ba contre-voix. Je ne sais pas par la grâce de Dieu nzamba tombola qui a comment il place au peut-être ngana comment que Dieu soit loué. Mais ko likolo bake abota na mutu moko na limité o yemo azo benga pasteur fantôme. Pour ngana landa qui extra na zo ba pasteur fantôme eza moi passi. Nga vraiment na yebi vie à ser na biso na ba bon na yebité donc na jamais na roya a na ba témoigner marambo yebité je crois ils appellent honnêteté bon avec toute honnêteté je connais pas nabi masolo anate na yebité neti nga so na yebi vie ya mutute na roya olobango na netité o ayebi gloire à Dieu ayebi na ba preuve na ye ils appellent information karate voilà dans le sens. Donc voilà, merci beaucoup frère Kams. Donc frère Kams a lobby oaye biango. Donc pas mal au PCBiso information na ba preuve et vous allez bien pour le ba eba quitter ba yeba. Voilà, tout ce qui est na souka émission Merci beaucoup déjà frère Kams. Programme nini surtout à la seconde il y a tout ça longo promotion mikolo yo na ba émission na biso tozo lobela yango surtout le to yambi moko to yoka vraiment oso sala ndenge nini ba concert ezali ba voyage ezali est-ce que car à la seconde ndenge bimi bo peuple de Dieu ba ko consommer ndenge nini à la seconde déjà ba clip neto lobi to na 4 clips na ba réseaux sociaux bakoko tata YouTube barobeta clip aliboso eza le sambo ndengomba ya mibale to sala ki eza des héros à héros yo komisi ngai motemi zangi maloba te ya kosanjola yo to ko sala louange soki obini awa te okokende kobinela wapi biso tobinaka awa
soto sala nzamba bilembo. Donc toi na 4 vidéos déjà, mais ba c'est des ana ki chassa. Donc bato bazana poto bato basomba banzembo. Obetaka kamska manda channel TV bokomona ba audio nyonso za na kati wana. Na banzembo belebele za na kati vraiment bozala béni. Au Italie ba concert depuis album ebimaki officiellement au tobenyango vente officielle tout ça qui le 5 juin. Donc ba CD zali ndena boyina na ba CD. Soko benginga ozu ba CD plus 243 89 77 194 79 089 77 194 79 089 77 194 79 wana eza pona biso bato ya Kinshasa to ba Congo po Congo ba carte ya kosomba banzembo ezate yango to somba ba CD mais ba télécharger tozo kala mingi te toza na masolo na ba sponsor ya en place tozo ça la concert to bengi sortie officielle maintenant l'album à la seconde vraiment tozo solana bango to sala ngata na fiki no bena showbiz par la grâce de Dieu nzamba sunga biso apesa biso ba moyen tozo keka malembe donc mais au etali ba programme na biso to répéter chaque jeudi na limité na clinique de Dieu Ministries là où coulele et les miel Kana City tozala kawana de 10h à 17h so bato bana posa contacter biso plus 243 89 77 194 79 ba télécharger biloko nyonso eza na YouTube Kamska Manda Channel TV vraiment pour nanga ngana peso merci à dimanche à lelo pour ça ba sacrifice au sali merci na yo moko ya Betima Sengo et puis toko ki jamais ko tika bongo balobaka derrière un grand homme il y a toujours une grande femme donc tozana papa déjà ngana habité père aza mystique aza mystique do bomona ba image bomona oyo donc père ye moko aza wana déjà et puis père aye moko te aye na mwana Israël moko mwana Israël donc couple na habité quoi donc couple na habité couple moko béni nzambe apambola bango parce que nde ba sedona na musalo tant to loba ifo na zwa bato bakansane to loba ba vantir biso tant to sala musala boy bato bamona biso te tant to zwa ba changer langage oh bazu te bango tant ba sala musala basimbikisi oh basimbikisi fréquence sona to mona na terre na gwa makasi oh Betima Sengo ye na Jona e ba na gwa te ba sala boulot donc vraiment merci ngana za très ravi na pesi mbote na mwasi na nga mama Batika Manda na bana na nga comme cette bourgeoise oui qui balandika gentillesse à papa et puis pas comme omoni ngana ebisa bino moni bino nde bosela nzambe tala bwana oboti mwana longi lokola karo mundela utosala mikolo so bajara babana biso to botaka do moni bano ba uti na Saint Esprit fo mona na mwana pena do mayele puis mwana otali mwana pena beaucoup misi nzambe mais bano bato bazo uta soki wa potali mwana atalo pena bo mona miso baluki na sima. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Merci beaucoup, frère Kamso. Tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin. On que le micro, frère Kamso, ça se l'aura souka. Et puis, on peut un message à souka. Na bandeko ba Orlando ce qu'on a JTL. Na journal télévisé Libanga. On a un message à souka. Ndo on ça na bango. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis, hein, chers amis, ladies and gentlemen. Je vous aime beaucoup. Ndetolobaka. Tout commence bien, finit bien. Les bonnes choses ne durent pas, hein, donc everything toasted will finish with. Merci beaucoup, on se retrouve next time et portez-vous bien, de gros bisous à tout le monde, au revoir, à plus, voilà, see you. Natike nos fréquences, ça sera le Rasuka et puis message naé voilà tout consommer à la seconde hein, tout soutenir artiste on a biso vraiment l'homme de Dieu au azo mais mabiso les sous na Pembeni ya Nzambe. Voilà, merci beaucoup. Good luck, frère, surtout dans l'album à la seconde. Et kende, vraiment, Licolo. Merci à la seconde. Voilà, merci beaucoup. Benga nanou yeswe. Tika nanou masolo ba voisin. Benga nanou yeswe. Asalaka à la seconde. Benga nanou yesu. Nzambe soki ozalaka. Nzambe soki yoyo kaka longola oyo elelisaka ngai mpona lembe longola oyo etungisaka ngai mpona lembe longola oyo elelisaka ngai nga na lembe yaya na lembi Libanga TV. Libanga TV
abonnez-vous massivement. Libanga TV. Beaucoup de masolo bien. Il y a une chaîne sous ba combo de Jizamabe. Oka combo neto memo na sorcellerie. Combo neto memo po bongate. Combo neto baby sa vie na me oya libanga. So yebi signification libanga na ebité. Abonnez-vous massivement. Bino mo bolandi émission. Tikete Nzamba Libanga TV à la seconde. À Pambolo à la seconde. Libanga TV à la seconde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.